L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Bonjour fidèles internautes partout dans le monde. Bino batubo mesana kolanda chaîne Biso Tolo Belavi, chaîne Oyo Epé Sakamakambu. C'est moi votre servante Rythme Vakala, la crème fraîche chaîne, la fierté du beauté $100 c'est rien. Na pesimbote nanga na papi gain mon prézo. Sans oublier lettre Z de Zoé Matoko na simabilili toza na Philippe Abibou. Lelo na eko partager na invité na ngai li solo na o etali réseaux sociaux. Mbote ndeko. On s'est présenté na bato oyo bazolanda yo bayebayo. Ouais, moi c'est Jamila Binana. Je suis une étudiante natanga na université Croix-Rouge de la RDC. Naza na jeudi na sala hospitalier. D'ici là bientôt là dans un stage na vacances on a qu'il conclure cycle na gradué. Ok, merci Ndeko Jamila. Et puis Ndeko Jamila, beaucoup plus de nous te parler vraiment sur précisément vraiment plateforme et WhatsApp. Et pas na yo WhatsApp les années. Ils ont plateforme ils ont aider biso en communication. Ils ont permettre biso au moyen de communication le plus facile. Ok, mais en dehors de WhatsApp, mais tu se communiques déjà. Avant WhatsApp et Zalaté, tu vas se communiquer comment? Tu se communiques. Pourquoi seulement WhatsApp donc? La différence dans le ça, la plateforme il y a WhatsApp. Et ça premièrement, donc la consommation est un peu diminuée. Par rapport, il y a crédit normal, nous dans un besoin na benga mutu na za 500 francs dans ai. So na ti na za besoin na so na mutaza ailleurs. Na kota crédit peut-être ata ailleurs tataka na kota crédit à 500 moi peut l'isoler silité mais na 500 francs na kota mégabytes na ngai ata moi 50 mégas na kota ata na 50 ata 30 à 20 personnes p. Ezaka toujours donc différence nanga dans ça là eza na consommation dans exemple qui est na appel normal ça me fait ça. Ok, merci. Mais si on a un moment où on a mis une autre sur le Ndeko Jamila, nous avons besoin de faire un avantage na Itali WhatsApp et pas na opesa na ba avantage na ngoeza ni ne pas na yo. WhatsApp pesa na ba avantage et belé. Même dans le sur le plan photo. Le quoi ils ont battu c'est belé. Bah comme il faut gagner qu'à vie sur WhatsApp. Batumsi bazo zo mambala ka sur WhatsApp à partir ka ya photo ko tiani ka photo na ekaka mutupia ko sepela na sepela na mono aza bien ou bien à cause ça va vendre en ligne na eka sur WhatsApp à cause na babilo ko zoteka lo kwa ngai ya de fonate ka ma papa na def sa basak WhatsApp permettant na tie biloko na o na za dans besoin oteka na za na peut-être na ba client ba cause bien tout ba client bazate mais à partir ya WhatsApp na sali vente en ligne. Et ça le quoi na ziba biloko ba marchandise na ngai na tia on na statut na kangi photo na poster on na tia on na statut na ezo permettre ngana za ba cliente et belé kutu pe ba misu ba passer ba commande baza te ba passer commande moment pe client baza satisfait ne loko na le belé pe sur plan Italie vidéo. Et ça va te belé peut-être au benga yo tourner oza la kokyo ko ça nga échapper ko ça na zabwe mais à partir ya WhatsApp vidéo oza na facilité au yeba place azali à partir ka ya appel vidéo et au benga ka lancer moi ko ça place ozala et ça te parce que yo ata soit émissioté yo mon so tali ka place azali mo de choses réponse dans le quoi ba copine na bote ko ke jour musu ni na da job betaki dans chaque club dans un concert mais à partir il y a WhatsApp dans comment on live en direct dans talent en direct avec mes amis bah tindelinga vu que Nazala qui était absente dans concert voilà mais à partir il y a WhatsApp et permettre dans concert bien ma casse le quoi nitiboy quand à travers WhatsApp vidéo j'ai une copine à saler vidéo nae à postant sur WhatsApp à côté non mbala bien à gagner coup donc à gagner et ça qui coûte ndenge na bete la bino non solo et ça copine nga à ça la trop ba vidéo et ça ma garçon so ba sepeli na et ça la ka miming ba photo sur photo atia ka photo ce que ba garçon bando niu mi ka ba garçon le ndé comment peut-être ndenge mona petite ana ba boto so bimisa ndia ba make-up donc fona mona pe na naturel ne mona mona vraiment na kibobo a benga appel vidéo attend la fille a sepeli pe na la fille
allez babanzo sola pena la fille ba solo li allez esengi mpe babala ye mwasi aza arnaki ye mobali aza ailleurs vu que alingi mwasi na ye akomi na point abala mwasi na ye allez ndenge ezalaki aza musika tia yaka boye ba trajet on eza tellement molai ndenge azwaki petit frère na ye a remplacer ki na libala donc na minute copine nga aza arrêté a gagné vu a gagné libala mo ya bien à travers ka WhatsApp vidéo nde mobala sali ba démarche na ye a bengisi mwasi ne na minute copine nga zala lisu ate aza hier ala na mobile place azala à travers ka WhatsApp vidéo ata na bandako attends le commissionnaire ouais ce qui a autant ou bien yo peut-être aux arrêté aux makamon aux très occupé quoi aux a commissionnaire peut-être tali trajet mulai akenda oya ka moyen de transport na yo nyonso wana ndenge et comment non moyen la plus facile asalika vidéo na ndako bino bolinga bozala koti na ndako le pango pardon koti na le pango akoti na ndako atali douche atali nyonso eza malamu so sepeli nango obi que non na sepeli vraiment nango eza kitoko ali wana bonzo sola à travers ka WhatsApp vidéo même si na ba mituka attendez ba komo te ka mituka lelo ezaka na travers ka WhatsApp vidéo mutasalika vidéo na ye autala mutuka a filmer mutuka na ye atali na kati ndenge ezali mutu so sepeli ali ba solo lika vente en ligne sur WhatsApp m'appelle vidéo donc ils ont l'avantage ils ont tellement ébélé ils ont vraiment ébélé le quoi dans WhatsApp normal quoi dans WhatsApp nous tous là peut-être aux a besoin aux mutu moi on voyait vraiment communication ils étaient au côté aussi que les mêmes messages vocal et on s'est connecté à Monique message le quoi les longs là qui classe il fait qu'il dans qui classe n'est bisa déjà ma copine information sur base à la base ba yebisa parce que dans là qui était à travers ka WhatsApp ils ont un groupe musu ezali ba groupe de titre ils ont ba travail musu ba paye sarabi soto travailleur vu qu'elles sont aux peut-être au travailler il faut en communication avec quelques camarades ou bien amis quoi au bazar non même groupe donc il faut travailler na bon peut-être moninga msa vanda na changu akolonga le changu de victoire bien msa vanda na mimosa ko mimosa à travers ka WhatsApp pour travailler de bien tranquillement na WhatsApp donc ils ont un avantage ils ont tellement ébélé tout le monde a ma pango boteka ba mapango ezaka ba vente en ligne sur WhatsApp ba mapango akoti pa tali le pango baluki na sima tali eza ba tebele ba msu baza ailleurs baza ba poto baza beso ba suma mapango ana Kinshasa ba comment ça ka vente en ligne bongo akoti na le pango eza à vente akoti bandi kotala tali le pango ndenge ezali a filmer oui atali so eza kito comme ça atindeli yongo au sepeli na le pango non otindi mon vente en ligne seulement sur WhatsApp donc ils ont l'avantage ébélé de reparler sérieux donc ils ont vraiment ébélé le quoi ils ont l'avantage le quoi et dans ma casse et dans vraiment ma casse ils ont le quoi on est tout ça là ba examen boy travail mon bien travail au au coquille en hôtel hôtel ici quoi sur le bina benga boy peut-être ba koyo si peut-être ba ko kanga mais sur ça téléphone dans ba groupe de ti des alliés ba groupe ils sur ba WhatsApp wana le quoi permet à biso ma casse au ko ça travail na au travail nous sur internet fit payer puis on doit aller baser sur ba tout non non soit na maman en téléphone mais oza na ba ko kanga puis au sola mais à travers WhatsApp moyen de communication le bango za moyen de communication la plus facile et là vraiment les hommes musubo monana kala vraiment des années à travers ka WhatsApp vidéo bozo monana bengo pe atali ndenge ni no kolia comment maman tinaza cop mo boy tala copie le quoi on appelle la teka Babylone on seulement dans ça la ka ba fond saline sur WhatsApp na kangi Babylone na photo na posté ou sepeli na comme ça à salinga contact sur les clients on est vraiment satisfait donc ils ont un avantage tellement ébélé ils ont vraiment ébélé ngala za libala ka WhatsApp pour les réseaux sociaux sérieux là moi je suis sérieux au bas là pour la calme donc na skuta na moto na kanate na kuta na à travers ka réseau social à travers WhatsApp lobela ngona na comprendre sérieux ngala kuta mo ba ngala na je te sali non tanga komote na bona ngai faut tanga komo so tanga komote c'est basé belé faut tanga kombo on a déjà comprendre ezayé c'est basé belé te moi bidon bi quoi moi internet ya donc dans un internet na PC mbote en passant
donc nazo ka na internet ça monanga ka na internet ezala non ndeni beta na lisolo oza songi c'est vrai donc tokutani ka sur WhatsApp poster ka photo boy amoninga sepeli na ngapi les relations peut tout ça peut tout banzo solo la type de to comme bende pe na komi lelo be je suis toujours avec lui donc ata azade près de moi tes mains loin des yeux près du cœur donc eza na avantage eza vraiment ebelé avantage il y a WhatsApp eza tellement ebelé donc son abina bando parlance donc avantage eza tellement ebelé mais na ba statut ata ba statut nanga ngala kanga ba photo na kanyi ba photo na poston na tuna statut ça ko c'est peut-être lamba na lati boye lamba na ngai boye peut-être okomo na vidéo bo mo na ngo bien mais so na kangi photo na ngai bien na poster lamba na nga na te ko bien shorts moi catch li papa bo na te ka to mo na ngo facile alors c'est pe na ngo lelo to mo na ba garçon pe mingi belé ba komo bo ça ta ba kwata auto bo na zan ko tele ma ko tele ba ku le ba mo yo ka nzoto pass ya ko tele ma lo kende lo ba ki na tele ma kanga kana bon solika bakangi bakoma na bango donc bakomença à vendre à ligne akangi ka babilo ni ba photo atanka na statut client so c'est pe client so c'est pe linango osalika vendre à ligne ka na bo solo lika so esengi bati na monka na ba quoi na ba en ligne donc acte na ba mbongo le quoi na ba un peu ça donc moyen facile il y a transfert d'argent quoi à côté na pe bongo azupe le kodai mi ba quoi ta ba no mona be bazala lisu te kende za no soko mona bango lisu ba be ja ba comme là ba timba déjà j'ai peut-être le roi ba ko mona ata de tibiso ba jeune fille qui le mona moi il m'a cassé bona ki zano ko tout mbula poto mutu musa ko telo ni za ba $20 parti à WhatsApp ati ba loni na statut a be $25 tant yo mon a bon $25 au somme OK ça on $20 donc nambo on a livré tant ayé là loko donc ba photo surtout nga kanga na mimi ba photo nga na posta nga sur WhatsApp na ta mimi na ba statut mais d'autre part de ko Jamila na mono za ko échapper nga vana lina ye bandengo beteli nga lisolo ke yo zo vraiment libala na WhatsApp donc développeur on na ye bana na koma na komisa ngati vraiment bon ils a tellement longue ils a vraiment longue ils a partie essentielle na nga za na ka besoin bon ils a cassé sur réseaux sociaux quoi dina kuta na garçon on a jusqu'à présent à mon na face na ba réseaux sociaux kaka à mon anga asepela na ngai quoi non n'ina ça mais là bas non négliger yo na vie on ne sait jamais non négliger ma casse na zone négliger non texte même si a comme là ba message dans répondre te non bête ba vie il est conscient et oui de non bête ba vie soit parce qu'on rendez-vous na concevoir même que tu dans le téléphone tu mets dans le téléphone vu que na bande ko s'intéresser vraiment na été na ko ça non te ba bonga na vie quand na ba réseaux sociaux na ko ça te belé ba bonga na visa quand na ba réseaux sociaux donc na kuta na garçon les réseaux sociaux bon to luka pe mukolo pe invitanga pe to mona na pe sepela nga ndekuta mona nga bwa nda mona na photo sepela na photo de la bonde kutu nda sepela nga le quoi bona tina nge le côté sepeli nga ka naturel ka boy nde to vendre jusqu'à présent famille na biso pe ba yebi donc ba lingi pe nga pe pa bon ba lingi ngai donc et ça donc histoire wana même ndenge mo azali place azali yo kado au sekande to linga en plus na kembi se mtu pas zwanga pizala likambu na kembi se mtu na bete ba vie tala kaka tena mi pesa ka na mi pesi be il est donc réseaux sociaux car surtout WhatsApp aujourd'hui si on a kangi ba photo na petit na statut soit talika yo aka ma bandonse ka donc sérieux il m'a soit talika bandonse ka Jamila yo beti sanga mutu mais monsieur ka c'est la ka bon bo ça qui va péter donc réseaux sociaux surtout WhatsApp plateforme WhatsApp donc ils ont vraiment un avantage et belé ata mutu lokola nazaki na copine nga azana matanga aibisanga azana matanga vika za lokuta te beka za lokuta je te bite oko soza matanga ti yoko saka be baninga ba cotiser le mot ba pesa matanga oko saka akufi na poto akufi te matanga OK akufi le pe papa solo vika biso ba copine to lika bi Saint Thomas kaka Thomas photo yeba ka to découvrir si c'est réel vraiment que non azana matanga il a célé biso vidéo to ke pe pas bango oui tout monde kaza matanga le monde vraiment qui azana matanga donc WhatsApp
eza na ba avantage eza vraiment ebelé. Eza vraiment ebelé. Merci bino moko bolandi selon apesi ba avantage na o etali WhatsApp alobi sunga kayena makambo ebele ba vente en ligne donc et créer là puis moi relation mo ya malonga quoi. Donc je sais bien que eloko nyonso ezaka na avantage na désavantage. Donc Jamila na lingi na yeba beaucoup plus des avantages ya WhatsApp et pas na yo ba désavantage na eza vraiment nini. Ceux qui n'a ba eza vraiment ebelé puis ba désavantage na. Ya mabe na ngo komi quoi. Eza mutu musufu asa musa ami pesi trop sur WhatsApp. A commis concentré trop. Peut-être pour ça ta musala ndako quoi ta combo lexana ndako au mone bandala akola muka 4 heures bandala bandaka banda ka connecté ma bisko yangwana okomona pe mutu fala muka ngai bibasi bala baza so do mukina tanga osambeli osokoli nzoto no osai musana dès que osilisa apos osali o isengo so musana no monde moi que non musala sili allo aussi mes téléphones oza tellement batumsi ba comment attendre même que sokola nzoto na ye a sokola na tanga o et comment faire à cause andima za na nzala mais azaka na mega pas azala kana WhatsApp ma bisko comme na jeune fille yangwana musala bosa si musala to komika WhatsApp donc bomana bomuna njana akoko mi bomaye moko donc na nzoto na e a mi pesika sur WhatsApp moi musufu lamba na ndako biloko eziki va même le eziki ma bene ngosko e communiste ata na ba classe to mona bana msuna ba classe professeur a fait sa cours na classe que moi on a concentré dans cours moi on a fini téléphone et pourquoi la école comique appareil fait écotal c'est pourquoi parce que oye pour aux éducation mususu donc yo banzo ya téléphone va que professeur azotangisa yo pozo kota WhatsApp pendenge zalaka oui et il a déjà professeur a fait sa cours on a concentré dans téléphone na comment na ngate banana yaki auditoire banana yaki classe na il y a des fois papa biso so classe dans on faut like ça all like say ba notes sko et là ce que professeur a pesa ne kuna déjà que vient à parler en tout na nga pour na bimi na misunae na bi kanye na beti ba stema peut-être vient à penser na bimi mais il montre en bima ka mo ba stema déjà le bi OK madame ba kenare tout en ozonga il faut like say ba notes o like si na donc aye ba que o beneza cour aller le bilo aller le na kenda na classe ko na comment na te banana yaki na 8h 17h na comment depuis na zale connecté ba pesi communiquer kuna ke lobby cours ezate ngala na zaki na concentrer na donc chombo ka banana na WhatsApp na lobby cours ezate yo ba tuinga yo otanga ka ba sala obi o misala yo moko bo comment fait que baninga bazala lobby na cours ayo oyebite ke le fo ba na batanga te eyelanga ya eyela ata lokwa ezala makamisusu na ba groupe mususu au moins pe mutuso azala na été que du genre ya loyenge ou bien moi na mabe à travers ka ba groupe mususu ozala no moi mabe te et pas bien mabe que non moi na mon calme aluba na été à travers ba groupe auto commune ko komisa donc mi kotisi na ba groupe au moins ba vidéo ya mabe au moins na ba photo ya mabe bilo moi ya bien te au bandi kodo eza ba bilo mususu moi tout ils émission moi tout le bela misusu ezate quoi WhatsApp ma belle on ko lo ba rapper pour ba sala bon ba yeba ke to timbela bango bien sûr to ko lo bana biso to ko lo bela ngo mais ma be komi makasi donc on a ba côté nini mabe comme makasi surtout etali classe et ça bana misusu pour ça ta recherche au moins la classe ba pesi ba moi exercice mon benandako akba ko travailler ndako sur internet pour le travail au ba pesa qui on travailler nango au moins ya kini na makamsusu au moins mi pesi ni na makamsusu yo kanisa moi na en ligne on travaille que moi na mi protisi na makama mabe zo tala biloko mabe à travers ba groupe misusu to kuti na ba WhatsApp loko na ebi moi c'est mon bien libala azala bien na mobile na vu que mobile na amona ranaiti akida musana temps azonga azala toujours fatigué moi si avant d'akana le dans la kana le pan quoi azana ba locataire et ça na locataire na ezala locataire encore azala pena copie moi peu moi ce n'est pas ya kawana ndenge maman Monique mobali oyo moi bazala tout le temps na moi sinae neni yanga mobali so azonga ndanga azala toujours fatigué allez moi ça salini ya comment ça bisala salati locataire alba comme bimana locataire wana et comme il est arrivé à ebika mobali ndaki musamba la zonga kana bluetooth
oh bakota kana mwana mai kabwe na palin ka bakota penza bakoma tina systématique bataka bete bango porte ye momo sakamwe porte erwana ok mobali na faka ke musala bosana kisiko ba dossier mo ezaki très important donc ya bosani yango siko yo mosi yebisa ngai yo mwasi mobali no azonga fatigue toujours fatigue yo siko mwasi omi pesi na WhatsApp allo banzo rotindela moi le mobali na ba vidéo ya mabe yepe mo mobali pe la chair est faible ya moi mobali pe sopani atalisi atenga mobali na ngai azonga ni ba ROT on comprend tout bien so pa comment les canandela WhatsApp na ba marché tala même c'est na ba deal ba fi ba comment ça ba deal kana ba WhatsApp travers ka numéro a pesi ka numéro be yo tellement be comment rare na ba boulevard les ka bata ba comment mon ya cop ozu ka numéro kuta na mutu mo be ka ozu numéro ne o ba do be o ka bongo comment bongo yo tellement comment rare ba tellement te ba comment ça ba marché ba deal na mon kana ba réseaux sociaux kana ba WhatsApp wana et ba vidéo circuler auto monde ba fi à Dubaï ya convient no moi convient loko ya on a tina te au moins ninga ti ba kabelo milaiti wapi ya eza on suka teta ba vidéo auto monde kana ba réseaux sociaux te Dubaï le monde comme une deni eza des mission ina betele bino bande ko na ngani kaka moi Simon Beka na lopa on a biso wana za lopa on a biso quoi moi ça na la bien na mobali na bazala bango bien harmonie zala quoi ezaka na ba master baninga kaka ayebisi moninga master to na groupe no biso mo bia WhatsApp to solo masolo bien tala ko ezala boy eza bien ezala malam moninga kotisie na groupe moi sali bien est-ce que na kata groupe on se eko kuma na babuzo ba mo boy ba comment on tine ba vidéo mo bien te quoi ba vidéo mo bien te yango elo de so rota elo nyonso eza na bien on zape na mabena donc conséquence na on peut ezali atala ba vidéo na mingi ba ota ba vidéo comme ko excité na moment oyo ayoka raposa za na mobali ni na moment na mobali azate kaka na partir ya groupe wana kaka o akota ki wana eko zo peka mobile msu ya za moi satali ki ngai neza na za ba posa na ngasu kenga na robi mate ke na tembela luka mobile mbala obanga ngai le fona na sa ka asali donc asali mo li solo mo be relation mo be kana groupe wana kana WhatsApp ali ba komo kuta pena mobile ba kuta na mobile so ke musala ka ndati ka mwasi ndenga ya kuta mwasi no ba beteli so te ke to moni mwasi no boy to moni mwasi no ke place yentel amona mwasi te donc ka ndati ka mwasi ok moi si asala ka buzoba na ndaku na ye moko abimata binka mbala na ba koma kuta na mbali ko solo na mobali na linga ka na groupe ba solo la ba pesani ba rendez-vous ali mobali na ayaka na ndaku ayebika toute la journée moi ça zala ye mo mbala zate oyo ba sali bisaka na bango ba sali kukule na bango ba silisi mobali kei na ye quand mbala uta musala abosa na kifaka akende ki déjà parce que ayaka ozonga abosani eloko mombo non on veut pousser ayeko kanga mwasi na mobali ok mobali ani akokanga ok camarade ya mobali yo muna camarade na ya kangi na kokanga avant kota kanga bon na mbetu nono amona no ba message ya bien te na téléphone na mwasi vu que mobali etaka biso basi ekoza mobali okosino kombo Sarah okosino kombo Divine donc azwa kombo mo ya mobali atia kombo mo wana yebe mobile a comprendre na stade na Facebook na profil na quoi atia photo te on comprend tane photo te mobile tant mon ba message bon abeta ki ne kara ata ni mon natika moi na ndeka na ko kuté ce ko abima ka sala mobile tant ya ki o kanga siko moi ni ko découvrir ko comprendre que moi ne trompe pas kai kalikola ba WhatsApp exemple tout so zala ni moi malamu à travers ka ba groupe o ko kotsa bato eza ba groupe malamu pezali o tout monde na kezali mais ba groupe ya mabepe ezali koma donc moi msozane moi malamu ayibi mabilo ko nte me le baninga kaka ata bano ba uto ko sa ba vidéo oyo ezaleka ba suite kandi ba mona baninga kana ba internet ba réseaux sociaux baba ya test ba zobi ne ba copie ba salipe ya ba buzoba eza ba donc ba réseaux sociaux kaka donc elor nyonso eza na malamu nango eza pe na mabe nango ba mabe nango eza tellement ebele ba histoire msuna ko beta o pena mabala penzi kufa na ba réseaux moi si penza olamba biloko do biloko ziki na ngoyo bimako o bosa ni ko tike ba la linzala parce que
oui mais ça ce que le quoi ngaye ngombe na za kanda siko bongo atiki mbongo na ye yoza kolbana na vanda ki kala reine ko na fina tu na bosa ni gebla tant na pour est-ce que explication ni non pesa e ke bébé pour ya ki mabe bébé na sala ki na ndo sabu parce que bi ngande na za maîtresse en dans tika na bongo ça donc les avantages non ils tellement peu ebélé bana bazo beba belé bazo beba ils a bal misusu biso na kana 12 ans so za 12 ans nga so beta nzango na 15 ans ngai mais le bana 12 ans attends na 11 ans moko au moins ta beta nzango sauter ba sotali soute ba komi ko copie mon ba réseaux sociaux ba comme on sama comme le quoi miko bana moi paraître moi moi ko mukolo si ta ba réseaux sociaux tali tala ko mona ki boye tala photo de thème il va beta bo belé ba comme on sa ba kindumba basa mabala banda ko ba osa kindumba kana ba WhatsApp belé ba kufa pe kana ba WhatsApp belé au moment où so abengi oboye rendez-vous yebi non yote beaucoup tanika na WhatsApp ndeka o envier muninga OK be o confi OK ko la réseaux sociaux oyo ya vraiment baba fille ba to mona mikolo ba fille o quoi ba réseaux sociaux que le convier za lanté ya malé mais tourne en pe e koya kaka donc ba des avantages na on peut eza vraiment ebélé les autres baby sabana les ana ba groupe mususu les ana ba camarades mususu au coup de fréquenter na bango te beaucoup mo sana bango donc boye bani na bango makom na bango mabe ki ndoki na sanga le petit ki ndoki donc surtout biso na ba classe to mona ba université moi malamu na ndako na bango lo ba te asambela trop makina banda kenda akoma na université moi na changea moi na yeba nyonso moi na obanga te moi na mi pesi déjà comme nga na matin zeta lipela nga na yebi ku zeta lipela nga na yebi na zeta lipela te au moins moi musumo mkipa bango lo ba te ba donc abimate mais banda zo liberté donc bikola ba internet ba camarade nini au moins muninga mususu envier OK muninga na sala deal asala kopa na marché nae okangama nae tango okangama nae bon atoza bongo te ba qualifier ka bongo c'est ça ngana comment ko éviter mingi WhatsApp et danga i makasi mais ce te comme na makambo isa sérieux na tika vraiment WhatsApp na tika vraiment nyonso na tino à côté na ça na makambo isa nécessaire tu vois mibali pia lelo komi po linga pe mo se otaka te ken mo il faut pas pe oluka yaya il faut oluka ko luka te ka ke non il faut ka mobala pesa te na mo mki mbala pesa o azo aider yo mo pe o misa la propre forme na yo o créer mo lo non le quoi nga créer na ngelo na nga na mo mki mbala pesinga na créer mo ba sac na nga no teka ma papa la nga no teka lo kwa bisu ba fite ko bisu ba sac ma papa tanti Jamila na tu na arriver pe dans un client mususu po ba misu ba bomba na ba profil abombi profil à le commande a biso ke na besoin sac boyeboy aza mwana mobali arrivé pe a sombelo ko pa na sima ko sombelo ko pa na bandi pe ko draguer oui par là yo siko o apaisango ndengene na yaki côté ka marchand donc na yaki na te kabilo na énonamité ka ngamutu ngana za marchandise te tu vois ngana marchandise te ce que yo soma ngana zo mbongo ngana luka mbongo na te kibilo na te ka te ke no na la muki na buti na telemi non te kabilo ko na ngana moyi biloko edenga etangisa ngati Jamila abi ateka biloko na na moyi na butute biloko na abete pardon baba saki na papa la ngai na moyi na sala ba vente na nga ligne ba o ba yebi ngai longa te kabilo na sala effort ta mbala mona mo effort na sala ba te moi so aza courageuse akoki ko fond donc abakisela lisusu moi fond et DOP mi ba le bako mo linga pe ba se ba courageuse ya yo vana ka to inga maboko be manzaka piu te yaya ngape na plaka na tia manzaka na lokwa yo mais so na zu idée luka parce que na mona yebi ke tant donc maman papa bazali yeba déjà prier quoi pourtant bazala te rendre difficile biso la muka 4 heures to te nzungu na mutu to bimi na shaba to teka c'est ça ezaka rapport lobby et deo donc to bote ba misusu comme que te to ba misala ba parents na biso tozo aider bango poto commander na telemi pe beza ba parents na so bango ba bimisa ki ngate na mokili nga na zapelo te ya deux fois na singa maman na papa merci tant on peut be maman merci maman merci papa donc il faut yeba ko balaki biso nde baluka et rendre biso sondora soni te to yebani pe na internet te bani pe na ba réseaux sociaux na ndenge mob mais o tsebina ko yebana non na à côté à côté o yeba déjà que pris à quoi pour lobby et rendre difficile te
donc ezalo passe te pe sorte que ah obanda ko senga moni mutu so senga lelo aide lobi kuna ya il faut luka linga mutu asunga ne luka pe so fond que oyaka hernion so olela e mutu so azape mutu olela te peut-être ndongo expliquer naza na problème mobe akopanza pe ça on le problème na moi respect nous allons on peut ça ni ekei OK donc ba fille yanga vraiment il y a deux fois le quoi ngai micro na se connecter na terre na stop na ma classe so na si sinon ma classe na et après nous on a connecté faut nous a concentré ça ba classe non ils appellent non ba classe ils appellent à pas mbaté donc ils a vraiment y a pas mbaté ba classe mais il y a le survie à mutu peut-être quand tu vas mutu tonga kana tonga non quand tu vas mutu okene na makala okobonga pe na vie quand des ana donc ils a vie à mutu pas après nzambe ils a yo munganga donc nous allons concentrer na makambo etali domaine na médecine donc Mikolo vraiment maintenant stop WhatsApp. C'est ça. J'espère que Bouti Kolanda ba des avantages o onde quoi tu copé sa biso na o etali WhatsApp. Donc na lolenge mutu mutaza na lolenge na ya sali la ka oya ye ya pesi des avantages na ye donc ezo senga ke ndeko Jamila o pesa biso conclusion na o nyonso o tikoloba et pas na yo na batu ba landa yo j'espère que bazo yoka pesa conclusion na yo conclusion nga so no pesa eloko eza ya malamu efuta makana malamu eloko eza mabe efuta makana mabe le conseil o ngana koki ko pesa batu sur le plan etali WhatsApp il faut maintenir so aiba na moment ni akoki ko sala asalela internet ou bien asalela réseaux sociaux na ils na moment mususu et sengité qui ozala ka connecté mais lokala ba prière to comme mon batu so aza na église ami pesinika trop sur internet on s'en ba vidéo ne or que maramba te yakuna donc et côté bibi na ngwe donc et là on est sur ça malamu on zape ya mabe na ngwe excès nuit donc on va tout excès nuit vous complètement donc nga conseil non paye ça eza elo monto ça elango na ngonga o esengeli na ngo nyonso esala manaton donc tout paye ça attend ce que c'est au salé là au salé là ce que c'est pour ça il a monté au salé là on monté le quoi na moment boy le quoi nga na juste un exemple non peut ça na amité à non te bi pe nga mo pe na za comité ama donc mi non peut ça be ya ngai nga pe na za mwasi na za pe na moment funa ça il a pe nga le quoi ngai nga na za la hâte des fois il pas za msala na nga pe na za classe na donc eza na ngonga o nga ne to pe ça air yo sola ne to za connecté so ki na za classe o benga nga te yebe so za msala nga pe no bengete so déjà to solo si rappel vidéo ya WhatsApp to monani donc moi benga nga pe eza la te donc eza ba air na to pe ça donc nga ne to ça il a ba temps na biso ne mon pe no pe ça bino conseil bo ça il a on a temps o esengeli so esengeli air le sambo na WhatsApp à côté le sam musala outil WhatsApp à côté donc au PC là on est sur notre temps nango c'est un peu ça. Merci fidèle internaute bino batu bolanda ki biso partout dans le monde c'est moi votre servante Rite Mavakala et puis ngana bino tokutani à la prochaine. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!